parce que makambo ezo leta siko mikolo navandi na nga navandi ti eza na bato mosusu oyo babetaki concert na dernière minute nalambeli bango elubu moko bien mpo balobela bango mikolo navandi ti naosala bemission te mikolo navandi provai na biso mwa tranquille même na baminiature ezokota nango mais ya normal mais ntango tozwaka mosala en main tozwi yango tochicote bao balela na gauche bao balela na droite toza na emote musique actuellement ekomotambola ndenge ezotambola na ndenge wana bafanatike oyo babima na 2020 bango mutu baye na façon nde bakomomemela makambo oyo nyonso tu parce bafanatike yango babima na 2020 bango nde bazomemela biso ndenge fanatique ana problème te eza par rapport ya bino bachroniqueur bosala boulot te boulot na bino yo siko pena na bien il faut bozala aire mona kilo eza lokwa nde tovandi mpenza boye ozwi Mutubile Santos na dimension na ye nyonso to azalaki nango bakabongo ngoi oyo compare na joueur moko ya parc atuka papa tika osangisaka tala nga na oyebi so na oyebisa o sur 10 mon asala s'il vous plaît tapotez s'il vous plaît partagez nalongola na fausse modestie papa bozwaka biso boye te bozwaka biso boye te parce que nga nasali parcours effectivement makambo ebele etali musique ya génération na biso batali yango na nzela oyo ya ngai naoloba nzela ya bato ebele te nabi ya nzela oyo ya ngai yoka ndeko na nga ebele surtout génération oyo ezokumba misiki oyo Marc Etabu azwa singa na yo ensemble tosimbani main dans la main totomboli génération biso toza fier toloba ke baartiste oyo bakangi lelo bozolobela ntongo midi pokwa tosali na bango nzela elongo maboko na maboko tosimbana tomatisa 5e génération na biso babiso oyo toza na bato na biso mutu na biso mutu akobeta Stade de France Fally aza génération ya bamarke Etabu ya Paul Mukelenge ya Marius Munga ya biso natangi bato mosusu te na chronique musicale eza génération ya Marc Etabu ya Francis ya Paul Mukelenge et tout ya biso donc toza masuwa moko siko mutu na biso nde mutu akobeta Stade de France eza fierté d'abord ya masuwa na biso tobima nzela moko toya poto nzela moko tozwa bamikana nzela moko bainterview tout bolandaka ya kala ezalaka biso moto bandi badebut na bango bato mosusu te ere moko boye botika kokompare biso na bato oyo même bato basimbi miziki lelo baye koyeba bango sikoyo bamisu bamoni bango na poto po bapesa bango mbote boye bamoni bango na ba 2020 2021 bokompare na bato babandila bango carrière solo na bango te biso mutu bandi na bango carrière solo biso mutu yebi ba cuisine interne toyebi ndenge bandaka ndeko na ngai soko otya pena babiloko wana tyaka pena mopanzi kotyaka biso na kati ya biloko wana te tu parce que biso nde mutu eza génération na biso mutu ekobeta Stade de France efali ya korepresentant. Merci beaucoup c'est Marc. Artiste héritier watana bazolanda otam héritier azolanda message ni okopesa pas héritier watana lelo. Et non, en plus, héritier, c'est un garçon très intelligent. Nalanda qui sortit nae et tout. Oualoba qui, en tout cas, je le félicite. Azolemboula moto mon côté parce qu'il y a un héritier au sa musique nae aolemboula moto mon côté. Moi, je crois que héritier, c'est vrai que Azali Lé qui fasse ya Naemi Balé au bassin de musique ya Congo et tout Azali qui. Et le réseau pour Mara héritier, c'est que o matokita aza leki par rapport na bango et azo c'est la temps nae c'est la temps nae eza ta ba o ala mi balé bazo régner nano et tout héritier pas zo régner mais guerre ya batu wana mi balé et banda lelo te bilongo mona we banda lelo biso te bi ke banda lelo te
to banana ngo depuis kala ba fanatique à 2020 nde bangi ba ya komisa ngo ndeni biso zaka otala be mission na koyamba ye azobeta owana mwa ba biloko na yambi pe oyo aobeta wana ba biloko to yebaka déjà ba 2 étoiles wana le zo ba ko mozo masquer ba musu ba comprendre te faut tanga ba kombo po ezala non ba tu ba comprendre na bango et tu voilà nazobeta lisolo ya Falina Fere histoire ya Falina Fere place comme na place banda c'est pas chroniqueur à lelo ba kolobango eza ba biso ne to koloba yango po biso to yebi yango to zala na kati to yebi ba dessous de carte ba tout so na ba yo tout na ba tebele ya ko koloba bino mutu bokoloba yango mais soki pe to zongi na ya siko na point na yo c'est comme si ba te belé pe ba ndai koloba bokokaka koloba vérité te na kei na pese exemple eza na ba chroniqueur mususu époque moko boye babandai koloba makambo fali azosala mais basareta baloba lisusu te bakoma kobalukela fali bakoma kofinga fali kokretye mais sikoyo bino bato boyebi vérité boyebi parcours ya baartiste wana bozo accompagner bango lelo oyo ndeko na bino azoki stade de France otangi baoyo yo wana boza na bango pourquoi pas boyaka boexplike bandeko na bino bacollègue na bino bia biso baoyo toza banani ba-hot na ba-panel na biso na ba-tiktok boexplike biso omoni carrière ya bato oyo tobandi boye omoni oyo tokomi na niveau oyo aza na grandeur on dirait boyebaka makambo mais bokokaka koloba te parce que bafanatique intel x bakoyina bino nga nango abanga bafanatique ya 2020 ngai nga mpe ana banga bafanatique babimi na 2020 ngai mpenza marke omosomona nga na banga bafanatique oyo baningisaka bato makasi wana bato bazongi osenga pardon si oyoka marke ayo ozonga senga pardon bafanatique oyo baningisaka na vie na nga oyo avie na nga azongisi tige wana mwa mpenaka komi kebisa bambwa na yo osoyoka nga nalobi kebisa bambwa na yo osomona nga pena na bamaloba pena ya bafanatique moko mosu nazonga na yo osenga pardon ngai pena mara osomona nga na banga bafanatique ya 2020 osoyokango bonayebi te te papa pression oyo nga nazwa wana soki ezalaki botu mosusu 2 jours 3 jours azongi ti osomona nga nazonga na change maloba papa tika koloba makambo oyo oloba wana tobetaka masolo nasala baémission ebele nabetaka masolo ya tel azalaki boye tel azalaki boye tel azalaki boye epuis mosusu tokobeta te baimage eza bobeta marke tabo na fali bomona bobeta marke tabo na fere bomona baémission bomona banini bomona baimage eza ngango olobaka te baimage ezali premier arrivé ya fere na poto wa azalaki na nani azalaki na motu mibale te misato te azalaki na ngai nga mutu na mima nga mutu azalaki na Hollande tozalaki na journaliste mibale maki wana ya Hollande tozalaki na des journalistes ntango nazopesa micro na bamark house na banani na bashikito tozalaki 2 personnes fali ntango aye na poto tozalaki 2 personnes 3 personnes to ezalaki na micro na ngai bolakisanga motu mosusu azalaki ntango babandi bacarrière solo naoloba ntango bazalaki na baquartier la tete na bawenge wana baviesacle bazalaki awa etu bazwaka bango ntango babandi carrière solo botanga yanga journaliste na poto azala ozala na bango na bamicro partout na bavoyage partout mais siko sema kozonga nsima boye pourquoi nazonga nsima po ani ozotala age nanga te j'ai 50 ans aujourd'hui nakokoma na 51 ans naza mwana moke esu te nga na bando landalanda bango te yo moninga baconférence de presse nakendaka lisusu nakendaka te nakomi na age moko boye mpe ifo talaka makambo mosusu namekaki tozongeli émission tobandi kosala baémission mais bato bazocomprendre bamaloba na biso te motalobi tetetete ocomprendre tobanda osala baémission na moment oyo ifo tosala ya kosalaka salaka nga naza lokwa baschumaker oyo azwa soki 7 fois champion
ya ba chronique musicale azwaka na koyaka osala guerre na bana mikete oyo baye lobby baza même pas na 10 ans na poto, même pas 8 ans na poto, même pas 5 ans na poto, yo kengana ke nosanga mutu oyo na travailler tant on a travaillé Zachary pas au travailler en tant que journaliste. Nga mutu na bima liboso ya ba joka na TV. Na TV, nga na bima liboso ya ba joka. Liboso ba Marius. Liboso ba Nati Lokole, liboso ba Papi Mboma, liboso ba Jackie Ndala. Ah, botika na bunga loko. Et sûr, te na bi botika na bunga lo muto bozoloba abima liboso ba te belé la TV. Comprends? mais kobima liboso eza tema Kobi Mariboso puis Moussale Salema papa. Moussale de Salema. wana tokokoya te. Yokana Moussale Salema. Merci. Congolais par exemple. Yokana Moussale Salema. Yokana Legoranga. Moussale Salema. Na ba Congolais na bongo na bango basana ba émission oyo marka sala oyo asepelisa bango et tout ba exclusivité oyo asala ba makabe belé asala. Et puis là ba émission sala pena ba liesse populaire. C'est Marc, dans la question, c'est vraiment important, il faut que nous ayons. Au lobby, au salaire des messieurs Bélé, on est d'accord. C'est Marc, au bima, il faut savoir tout, tous d'accord. Aujourd'hui, Nassi là. Pardon, on a si sa question, on a pas répondre. Et la tournée au soleil Nassi là. Et là, si sa question, on répond, on a opposé. Voilà. C'est Marc, au bima, il faut savoir tout. Papa Pimoma, banane, on est d'accord. Sikoyo, oyaki pe poto liboso ya ba chroniqueur ebele. Liboso ba chroniqueur o kaka ya génération na biso ya poto liboso na ngai. Voilà. Ezali nani bota côté là s'il vous plaît. Là c'est sa question au Bumza. Sikoyo, nata wana obeta lisolo moko awa na live na ngala. Mwana mai na yo oyo accompagner Fally Ipupa ayebiso noko biso tozomata mais faut tozala otanga na bomata bino pe bomata mais c'est comme si noko amati a comme professionnel mais bino ndire botikali kaka boza ba professionnel de par rapport à boulot na et ma part eza musique otikala ko comparer na chronique musicalité depuis la nuit de Ndolo. Il faut y avoir que chronique musicale sur le biotanga ba grand nom et belé oyo et ça la chronique musicale beaucoup va pouvoir pauvre mais bilo grand nom raté bon que tu peux comme ça pour créer papa yo quand ba grand nom ya chronique musicale et belé beaucoup va pouvoir mais batika pe o ba bomengo et belé Base belé, tozala ba ilunga mwana bute, tozala ba bolo wa bonza kwa, base belé bakufa. Bakoye biso ke la kisa immeuble ne na Kinshasa okola kisate. Wane ezali mwa muke musala na biso, côté na un peu négatif o ezala. Botala ba ofele o bana mo bazozwa lelo te et tout musala ba oya oye bango na certain âge que musala ezala pe na mwa ingratitude mo bo. Donc o tikala vraiment très difficilement comment on a que musicien a un succès. Na journaliste a un succès, ba koka na mbongo te. Ba tabula ba leka ki ba lukuye zo loansi na mbongo ba leka ki ba journaliste on a kala na la. Mais c'est marquant la piste mbongo te, na la piste musala. Boko kasi nazo expliquer yo que biso ba journaliste ya Congo on se suffit en tout cas pour la plupart. Et ça peut-être erreur, on se suffit dans la communauté Nabiso. Parce que tout ça quand même n'a plus de 100 millions de bateaux balandara biso, ce n'est pas moindre. Tout se suffit à Kanayango. Vous comprenez? Tu es bien to communiquer na batu Nabiso, ndeni to solora na batu Nabiso. Et l'artiste, la musique, ezali, et le moment attention manalingala, et ko kende bamboka ebele, o ba rochero, ba wendo, ba yemba. Musique banaye koningisa Afrique mena lingala. Donc bango bazalaka déjà ba international, bazalaka déjà
international musique dans le Congo. Koyemba kaka le chant, quand tu chantes, le son agréable à l'oreille et traverse la frontière. Mais l'émission n'a pas traversé la frontière. Comprendre que l'artiste, qui n'a pas la même génération, par exemple, aux hommes, on a le roi Aneti, mais ça a évolué puisque biso ba journaliste sa génération là-bas. Et puis, oui, il y a un journaliste monté à génération na biso, ce qui est na niveau ya oyebana, to na niveau ya musala, to na niveau ya bozweli, oyo aleki, ba musicien, oyo baza na succès lelo, azate. Azate. Tango lo ba marque, ko ba ka marque, tanga pe ba misusu. Muto azana bozwi lokola, ba fali, bazana bozwi lokola ba fere, azali international lokola bango ba yembaka et musique et traversaka mali. Yaya, s'il te plaît, ngai natikali côté bosuité, ngai na lobela côté musala. Natikali ba professionnel nozo lobaka parce que au moni que lelo internationalement abetaka na ba Abidjan na ba nini partout à Tambolaka et tout. Ngai lobi au moins na bengi eza quelque part erreur na biso parce que on se suffit na public na biso. Voilà, donc il y a ça des choix voilà. Ça peut tarder hein. Non, là ils attendent. On commence à avoir plus passion. Ils ont vraiment n'unité. Si au monde on a zongaka, ils ont la passion, ils ont katikati dans les tikala. Mais oyé bien que yaya est belé à chronique musicale, tika chronique musicale. Autour de pourquoi batika? Parce que moni keze lo monte ko ke na ngoti ba âge moko boy na mboka na biso. Merci. Ba Serge Batika, ba Yves Batika, ba tuana nyoso tu basala chronique musicale batika na âge moko avant ekoma batika. Merci beaucoup Saint-Marc. Saint-Marc. Tozongi mana sujet na biso. Olali héritier Watanabe na nga ko tuna chelo ngopo na kende vraiment Freddy. Il y a un ordinateur s'il te plaît. Na nga na chela yo moi na catch oyoki après analyser na chelo oyoki pour analyser. La ligne live qui est de bon temps, sous la roloba maramususu, la zone maîtrisée, t'es ramène moi c'était. Il a vite. Donc voilà, mes amis, tapotez live s'il vous plaît. Tous en on a Saint-Marc, les lots tous vite fait. C'est la magie tout. Papa, n'a répondre à mon tout le monde tu es plus vieux. Est-ce que tu es plus vieux que Alain Foucault? Mais politique en bon on a bien que la presse n'est pas vraiment soutenue. Alain Foucault wana ba travailler na bani na ba structure nini. Ozoyoka héritier après l'équipe mais on travaille, on fait des concerts, on fait des albums et on les oublie. Juste ça. Bon, quand moi je parle d'une manière générale. Hein. Ouais. Je vise pas une personne parce que moi je ne peux pas viser une personne oui, direct. Non, j'ai pas ces temps-là, j'ai plus ces temps-là. Et on entend tout ça, héritier de moi, qu'elle ne peut pas dire sous. Personne dans l'espace terre, oui, je parlerai toujours na Angewana Yakuluba. Vaguement, pas pour cibler une personne, parce que si on a ciblé une personne pour un individu direct, ça veut dire que là, il y a le mwenga. Là, comme le voyez, pour Bango. Parce que Bango, on a Bango Yangwana. Ce que je vis ça. Aux APD. Héritier, à comment PD, on va baisser vite. Si on a au salaire au mot Simbi, aux Andoki. Donc, na Congo, nature, il y a besoin de moi. Donc, nous avons au salaire au na stop, s'il vous plaît, ma modérateur, na moutou, nous sommes comme bêtise, on a beau bloquer. Nazana Saint-Marc, moutou, tout ou comme pour on a concentré à Osiko. À ce qu'on place ma bandaka. Moutou, tout ou comme bêtise, pour bloquer. Ma modérateur, s'il vous plaît. Vous savez ça, la vie. Ok. Bientôt, à Zanazam. Soit à Zanandoki, soit à Zanakindoki, soit à Simbikisi, soit à Zapédé. Marmo, il y a eu mon côté. Quand je fais moi, on a une petite idée. On a gestion de téléphone. Vous comprenez? Donc voilà. Et Marmo, on va coca salade. Parce qu'on a une magie, on a une mystique. On a. Nazapena makambo ngana kuka salati mais namona ngo que nazwinde lipamboli ya nzambe te na likambo wana nzamba pesi yango moninga
Je sais pas si tu me comprends. Ouais. Voilà. Oh, on a un cocaté. Et pour la mystique. Non, il n'y a rien de plus. Rien n'est impossible à Dieu. Mais, nous avons pas ça, nous avons hérité. Comme vous avez dit, nous avons un ventilateur. Appelez ça. Alors, ça et ceux qui appellent ça, moi, je glorifie l'Éternel. Parce que dans toutes les circonstances, il est écrit qu'il faut glorifier l'Éternel. Et nous avons commencé à monter à Poisanouk, pour nous salir, le peu de gens d'Adinarabiso, c'est ça le compte. Mais parti on est ici qu'on a lobby à comprendre. On va intervenir à partir. Mais parti à Zolobana, c'est vrai que bateau bamona que tel a commis la place boué azali des fois des balobaka mais ezali sentiment d'impuissance. Ça veut dire que bango bamona que eloko wana pour bango ba réaliser ango, ils pensent toujours que il faut ba leka na ba sortilège moko boye tout pour ba koma et ça vraiment sentiment ya ba faible. C'est ba faible ne mutu ba raison na bongo. Moi je crois que guerre est sous loyauté polémique pesa sous la tinate car la polémique est zalaka ba deux artistes au basala polémique à l'époque bazala ko beta na même niveau. Ça veut dire moninga a beti Dima Kofi yo ko beti Dima Kofi. Mais oh ya ba polémique comme moninga beti 20 makofi yo beti de mais yo a de comme lo ba wa beti 20 azandoki. Aza PD. Lo aza boye et comme impuissance. Oh, na comprendre to binini. Na lobby soki ozobunda guerre. Moninga beti Dima Kofi yo pe beta Dima Kofi. Et ça te moninga beti 20 makofi yo beti de pour mo lo ba ye makofi na ezaki vitesse et swinga c'est kaza PD c'est que aza na kisi ezali sentiment d'impuissance ozomona eloko wana okosala ngo te fosi omoni so to bitumba musu bokoti bobeta moninga beti yo likofi atelemisi mpe na kento bien boyo bien acheli bende raka acheli bende te abeti yo nde na technique ayebi abeti yo na machwa place akotia o kao. C'est ce qu'on est en train de vivre dans la musique d'ambition. Ah bon? Voilà. Donc, ma fanatique, mon sous-sous, un complexe d'infériorité, bango moko. Au lieu de se galvaniser, un complexe, il y a supériorité. Bango moko, bamona anetike. Ate, ngoma nanga na koma te. Pokoma, il faut na pesa sima pona koma. Pokoma, il faut na simba kisi pona koma. Ça, c'est le complexe d'infériorité. Yango makambo héritier aza ko expliquer. Donc place ozo kokoma te ozo kanisa ke basimba ki suta na nzambe po bakoma wana. Nzoka rien. Travail et tout. Professionnalisme, travail okokoma kaka. Pona ba Céline Dion. Kim sa papoli yango. Ninyo pa. Voilà. Donc ça veut dire que eloko bako bunga même Fali a motivé na ba français. Est-ce que Niska pas les Tchaliba na Stade de France? Ah ouais. Oyo kiango. Niska pe habillé fois beta Stade de France. Ayana Kamura a beta Stade de France. Pourquoi tant ban boy a beta qui Stade de France ba motiva qui ba toana nyo soutien? Comprendre? Donc ça veut dire que si même Ezaki Falite, Tolinga qui a tout félicité. Alors, Bokende gauche, Boloba droite, Fali a fait ce qu'un Congolais rumbiste n'a jamais fait. Tous les musiciens confondus au Tchebango na sac. Yenenga zawana na paradis à musique à Congo, bato bakenda, bazo beta maboko, ba papa wemba, ba emene, ba otanga komba Fali. Merci Fali d'avoir honoré cette musique Oyo. Ils ont reconnu comme patrimoine immatériel de l'UNESCO na honoré au Stade de France. Et voilà.
sikoyo ezoswa banani. Tema question moko eyelinga makambo lobi etouché nga siko question moko eyelinga wana kotanga parcours oyo fali asali fali abandi na Olympia abandi na Zénith aye Bercy Hôtel Accor Arena Paris La Défense Stade de France. Est-ce que l'artiste congolais au Batikali il faut passer la même parcours ou bien va sauter étape par un Stade de France. Place là c'est comme si on sauter l'étape par la machine. La machine y est bisangani. Là c'est sa question kasi. Yo so mona mutu awuti na 3 mbala moko akei na 3000. Mais pour ce avant sauter étape wana, il faut prouver na basal wana que tu es capable. Pour jouer dans le Stade de France wana, il faut l'accepter que je suis capable. Moïse Mbia ou Tchosolo na bino. Allo baki na bino. Allo bino. Batuni pour nani no beti na salle au-delà ya oyo beti te abi ba ebisaki ngai comme annulé ba concert ebele ba concert ebele ataki et que lokola nanu na lakisi capacité na ngate yango na komata nanu kote kuna te na ke nanu po batala et basalo wana pe etenaka na nini na honneur pe ya basalo wana yo koki kozwa Arena au Stade de France pour ça là 1000 personnes. Jamais. Mais c'est ma pour jouer au Stade de France, il faut aux éligible. Si vous êtes éligible, pour jouer dans le Stade de France, Adam Magie, au baloli, si vous êtes éligible, vous pétate. Tout ça, makamnaïb sarabino na lobaka bochaka tembe et tout continuer tant que tu n'es pas éligible au kobetati il faut au coma na ba au cocher ba case au europeso éligibilité ya kobeta place wana tant que tu n'as pas coché ata oyepena au kangisi saki ya ba public otie bango na kwa mo oyela bango liboso Stade de France bitala bango yo bano na tibili mutaondi mwazate il faut cocher na bakazi sema nga ba cette question na ma pour passer un exemple le pasteur Moïse Mbi voilà la bisaki il faut passer par étape boyer parce que ba concert trop ezaki annulé ce qu'on a question la maison na CP vraiment les locaux à nous soulever mais pourquoi les artistes congolais ou ya annulation ba ebisaka biso vérité que voilà ça papa il y aura question moi c'est ba Marc tu contredis ta parole tu avais dit place nion surtout tel a rotondisa mais yango na olobati na loba yango puis na confirma yango mais ezali na condition eza coché bakazi wana oyo moninga koshaki nanu na se ça veut dire que soki moninga beti salle A yo pe beta A to beta salle mususu mais ya capacité ya A mataka ndengo ki eza te ke o sauter